parler. Abi, mon salaire, il faut faire très attention par matin. Abi singa salabo kebi na bloka rolea. Là que nous kota zongo ikeboy, na mona komi ko suba luka bakayo. Ba kama banga penza na comment ngala irette ne comment ça banga ça vient d'où? Demain na komi na insuffisance rénale. Le rein tikala qui est mon corps. Obandi makate qu'un homme de Dieu peut être frappé soit par la sorcellerie ou autre. Pour vous dire que moi je suis victime. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. À l'église Sion Internationale chaque dimanche à partir de 10h. Temps de louanges, témoignages et prédications. Convivialité, au une voix, Félix Eboué, 94 000, Créteil. Nous vous attendons nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino mokona biso ya lelo ya programme biso ya tribune de vérité. Ezali wabino apôtre Ben Awana mboka France na Créteil esika lingomba na biso ezali lelo tozongi su na studio mbalekaki toalai na ndako ya mosai na nzambe lelo toza na studio pour lelo émission ya lelo eza émission moko vraiment ekosepelisa mutu nyonso à travers le monde toza na une très grande surprise agréable oyo ekosepelisa bino topesi bino d'abord mbote bino nyonso bandeko na biso balanda biso na Zion International TV. Et là, quand il me suis là, c'est un bino, bossa biso service. Nous avons so bino mortalité nan mususa kotala. To proposer bino bilo kwa malam pour esunga bino. Vraiment service na 5 bino dans 2 minutes ya pamba. Bossa abonner na chaîne na biso Zion International TV. Chaîne na bino bolingaka. Vraiment nzamba sa biso ngolo. Boza kokota chaque jour nombre peso batsama. To pesi bino merci pour la confiance pour pesi biso. Vraiment Zion International TV. Eza moment malamu po makambo to yoka lelo awa ndeko na ngai diable akoza na se makaka na biso pe ozwa défaite. Po témoignage na makambo to yoka lelo ekoleni sama to belé à travers le monde. Na ba o ba ola na biso na ba hôpital ba ko telema na mbeto hôpital po bandi makenzamba za na bomoy. Yango topesi pe biso mbote na bandeko na biso ya chez biso télévision na mboka Kinshasa bao baza en partenariat na biso et pas ndeko na biso président Chic Moukadi tozozela toujours awa la France bientôt bokomona ye na équipe na ye pe ba yo sala ba émission awa na diaspora topesi bino mbote kuna na Kinshasa et lelo toza na surprise mo malamu pona bino pe boko kumisa nzambe pona o bino boyoka lelo na kati ya chaîne na biso.
avant to banda to sambela liboso po to pesa lokumu na nzambe oyo abengi biso na mokona lelo avant na présenter bino mote ndeko na biso akoyanula na ba mituna na ngai po yende mutu oyo to bengi awa po ayebisa biso po azalaki ebembe asekwa okoyeba nde nini azalaki ebembe yokoyoka ye epai ya uti na oyo nzambe asali na bomoi na ye yango nalingi nasambela liboso nzambe akeli likolo na se papa topesi yo merci mpo na faveur opesi biso kati na journée ya lelo tozala na oyo etando eke mpo tolenisa peuple à travers monde oyo bazolanda biso tosengi ete nzambe mutu nyonso oyo akolanda lelo programme lelo soki aza maladi nzambe otouche ye mpo azwa lobiko soki azalaki na bolembu na nzoto na ye nzambe à travers maso tokoyoka lelo ezongisa ye lisusu na makasi na nzoto soki atikaki nzambe na oyo akoyoka lelo nzambe azongela nzambe totondi yo na nyonso ekoleka na kombo oyo eza likolo ya bakombo ya kombo na yesu kristo lobi amen na opesa mwa verset moko na kati ya liloba nzambe avant na présente bino invité na ngai lelo na kati ya mokanda ya bible na Luc 1 verset 37 Bible nabiso car rien n'est impossible à Dieu eloko moko eleki munene na nzambe ezate nzambe yene mokeli nzambe yene mobateli nzambe le moto asali ke tozala o biso tozala lelo tozo comprendre ya ndeko na ngai soki otiki nzambe esika nini ya malamu mususu okende kozwa na kati na se mabele awa nzambe aza kobimisa bao balaki na ba prison aza kobimisa bango lelo na ba prison balaki nzambe aza kosekwisa bibembe yango apesi biso lobi na pesi bino pouvoir likolo na nyonso pe yezu avazonga lobi oyo nga na sali bino bokosala ya koleka bokosekwisa ta bakufi bokosekwisa bango na kombo na yesu kristo lelo tozomona ba miracle ebele ozomona monganga aza kosoigner ya solo il faut te reconnaître oyo munganga asalaka mpo na biso mais nzambe yende mobikisi yende moto aza koguérir biso na maladi nyonso ozo comprendre yango napesi bino liloba oyo mpo boyeba ke Dieu il peut tout faire, il peut faire au-delà de ce que nous pensons oyo esika moto akomi na suka nde nzambe abandi kosala ya solo soki oza na maladi oyo omoni ke sili mpo na yo oza komibongisa kutu ososombi kutu cercueil mpo bati yo na cercueil wana okufa nde esika nzambe abanda mpona kosala mpona kozongisa yo na bomoi alors invité na ngai lelo oyo na opesa maloba mpo atatola aloba oyo toyokaki dimanche na église soki tobengi ye lelo mpo bandeko mi bareklame auti kutu osala priere na mama moko azalaki na cancer oyo ngai nalandelaka ngai alobi yo ozwi ngolu wana sambela mpe mpo wana ndeko na biso ya mwa asambeli mpo na ye ya solo lelo eza mokomo malamu naina présenter bino mosali na nzambe azalaki na biso awa na mboka na France mais lelo aza kotambola partout pe azala mingi pe na Kinshasa ye moko akose présenter nalina yamba lelo mosali na nzambe pasteur na biso type oyo akomi présenter mobimana ya biyo na kombo na yesu nzambe apambola pasteur merci mikolo mpenza ebele pasteur merci beaucoup balingami kati na Christ en tout cas shalom bipai biso boza kolanda émission ya Zion Church moko na elo ezali bale bakomune nzambe apesi biso vraiment mpona kozala bino elongo ya bino ndeko na mibengaka mingi sinzili pamba te mosala ya biso ya bateli mpate ezala nde mosala ya kosenzela ya bino sinzili boye na nkombo ya wombi biela diling type moko mpe ya basale ya nzambe tobandi mosala na biso uta Kinshasa te kofungama awa na Paris et voilà donc apôtre Ben ote badine depuis uta to bongola mutema na biso ayebi biso uta to bongole mutema tali kokola na ba caprice nyonso ya kibolengela kati na Yesu masi ayebi biso neto bandi misala pe ayebi biso. Je pense que le plus grand témoignage otokoza na bomo na biso papa azali na yango awa nazali kobanda émission nazali ko reconnaître pe ba tato ya biso la porte Jean-Claude Lisungi na nzela ya nani yo na bongola kimotema pe nazwaki maekoli ya maloba nzambe et nazana reconnaissance mingi pe pa ya apôtre Rose
mokwabili lesi epaikani zali kokoba kosala musala kati na ville province ya Kinshasa zali pona bino moko na elo et puis na ko prêter na ba question ya mosali na Nzambe apôtre Ben pona ko manyola bino ko pesa bino esengeli et je crois que il y a une phrase un mot qui ko bouleverser bo moyene mobimba na o Nzambe asali kati na bo moyi na biso. Merci mingi mosali na Nzambe oki présentation na ye aza mosali na Nzambe eza baleki kati na Yesu oyo lelo toza fier na bango mpona mosala oyo bazosalela Nzambe. Pasteur type avant ngana kende ni États-Unis na kende ikuna na sala 6 mois ta ngana kende ki avant na kende na tika ki yo awa pe o traverser ki moment moko difficile et sala inga passe na maladie et puis na ye kozonga na lukio na mona ki yo lisusu te na iba ika kozaki na ba ko na tango ya kozala na soin et pas ya minganga et puis na poisa na ye kokutana na yo ba jour oyo na moni o changer Nzambe asali makambo ya minene ngana lina yoka yo lelo liboso ya peuple obaola ozala ki wapi, qu'est-ce qui t'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pe eloko nini eleki lelo oyo peuple ya Nzambe baola na omo ki basengeli bayeba. Merci beaucoup apôtre pour la motuna na yo. Yambo Bible le bina biso na buku ya ba 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 pe na 5 na komanyola yango na lopoto pour la que ça va Corinthiens que moi j'étais devant vous dans un état de tremblement. Les paroles de ma bouche ne reposaient pas sur la sagesse persuasive des hommes mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit afin que votre foi ne soit pas fondée sur les paroles ou la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de l'Esprit de Dieu. Et en gros, les leitmotiv, et en gros, les alliés à Kukumba Bomoinangai. Apôtre So Nebaki Nzambete na Mukidaelo, je pense que Tamusuna Sinakufa, Peta Musuto Nabela Liboma, Pambate, Ongai na vivre Kat Namboka Oyo ya France. Je pense que Bamsou a commis se retrouver, mais ça pensa il y a mon nez koleka. Et je pense que bon bah ngai moko, le Kalabombi yango déjà ça fait plus de plus de 8 ans. Et ça pensa ebele, c'est très important tout kabola na bana na Nzambe. Na utaki na maladie na bokono na linga pa confesser maladie te pambate ma de daka. Oki mutu pasi, oki mino pasi, oki bojimo novagine, mais oya mbala kaka boye, nde komela kibiso ya msuso boye, ezaki mwa bokoso. Na utaki mobembo na ngane webino tambola kato, utaki na mboka ya na Baltimore, ngambo ya Washington DC, na kendai boye kotika watona septembre 2017, na kendai kotika le pasteur Albert Wato, ce qu'on a un message ou une image ou à se reconnaître. Pour la kende kotika iye abiangamaki pour la la musala na église ya apôtre Clément Mbouyi ou na Baltimore. Musala sema ki malamu kuna na mboka Baltimore nde moko ya basali na Nzamba au Cameroun pasteur André, je pense na bosani kombo na été, il avait tellement insisté parce que dans tout Baltimore zobenganga pasteur Tour Eiffel pa maintenant utaki Paris. Nde kuna pasteur André ayeko lukanga apesanga message mibale. Abi mosali nza il faut faire très attention pa maté obunisa mingi. Nzamba tie basi mibale to misato je crois. Parce que le ministère na makasi sala attention aux risques de ministère mibale abisinga sala bokebi na bloka rolea. Kozonga en septembre 2017, na kibokutana médecin na ngai ndenge zalaka chaque fois tous les 6 mois kosala examen général tout propre et lokwata mon côté. J'étais en très bonne santé physique spirituelle, musala pe Nzambe ezokende malamu. To komika na mois de mars 2017. Aza koloba tamusuba ndeko bakokanga bakoyebango. Nous avons passé une prière, une semaine dans l'église d'Angaï, na Grigny à l'époque, Grand Roi Immortel. Tu invité qui le pasteur Grâce Alfred Sumbela. Ce qui a lundi à quoi balikambo malamo. Tu sais, Mdul Banda,
lundi, aussi ici dimanche. Lundi, c'est qui passait grâce à Kende, côté à Rotterdam, dans l'église, il y a Foi Audacieuse Internationale et Pasika, pasteur José Okoko, Azali Mokambi. Alors, comme j'avais rendez-vous, Tokena pasteur grâce, il fallait qu'on soit résulté par médecin. Nakozonga moi si mamoke, naote mo sala mokolo kaka ndenge zalaka, na sala no sala misala mibale. Na saida tongo tamso sala pe na pokwa. Na zongi bo na pokwa, naki nokota zongo ikeboy, na mona komi ko suba luka bakayo. Ba luka mabanga penza na kamwe comment ngala na irette ne komo bimisa ba mabanga mnem bo ça vient d'où? Alors, moto la ondire moi liboma na bi yango masuba na komo maloko la ma ya régie des eaux. Nazi mbalamoko rendez-vous par médecin, basali ba prise de sang, na ba échographie. Bon, nga pene ba ki ko interpréter échographie tende rendez-vous to kenaka lendi wana. Pasteur grâce à Kolandanga a ebiango malam. Na Arimondo na 15e étage, na côté pas ya médecin, abinanga monsieur, vous avez parce que comment que tumeur. Oui monsieur, vous avez un cancer des reins. Mais ce n'est pas un problème. Je vais intervenir au Sahara 2-3 jours na hôpital et puis au Kobima. À l'époque, pour moi, ce n'est pas un grand problème. Bon, abinanga 2-3 jours et Kobima. Mais moi, je dis pas les cancers, c'est quoi? Les médecins pas me poser. Est-ce que dans l'ongola réunion, ils ont pris 2 semaines de consultation. Il y a équipe médicale. Je parle bien de l'hôpital Harry Mondor à Créteil, où ils allaient à Wanamboka, il y a Créteil, dans Val-de-Marne. Ça les consultations bango, fait des fins, bingo, il faut qu'il y ait ça la intervention. Na Zongiska Zaki, j'annonce ça au pasteur Grâce Umbela, j'annonce ça au pasteur José. Je me souviens. C'est le pasteur José Okoko. Soaza Rolandanga na FAI Rotterdam. Abi non, Mosaï Nanzambe, jamais Mbele Koleka. On a prié le pasteur grâce dans l'émotion comme pas possible. Bref, l'intervention a eu lieu le 2 mai 2017. Avant l'intervention, c'est là qui Nzambe verra Nzambe. Papa Franck Moulage, Soaza Rolandangaï, Akoyebe Loko. Papa Franck Moulage est tombé dans la même période, dans le mois de mars, non, du mois d'avril, il est tourné en Belgique. Papa Franck, en tout cas, il faut vraiment à Paris comme ça l'adoration. Même si les premiers aussi mbaté, les premiers dans le hôpital, il y a tout ça l'adoration, il y a bon côté. Non, le temps le 8. Bon, moi je savais que dans le hôpital, le premier, dans le 4. J'ai tout organisé, les gens connaissent. Le seul vrai programme au Basala qui n'a Paris, dans l'écho d'adoration, dans le cadre du rassemblement des adorateurs du Grand Roi Immortel, et Salama qui n'a Grigny, et ça le 8 mai 2017. Dans le hôpital, Basali opération. Mais, tant que opéré, opération qui toko. Mais le lendemain, na commis une insuffisance rénale. Le rein qui est mon corps, à comprendre il ne fonctionne pas. Le premier jour, le 3, il ne fonctionne pas. Le deuxième jour, il ne fonctionne pas. Le troisième jour, alors je commence à péter un câble. Moi, j'ai un rendez-vous le 8 avec l'adoration avec Dieu. Le 5, j'ai dit, Seigneur, Nzambe, yokelanga mawa. So na okufa na ba sondo yo permettre à bimata une fois, une dernière fois. Na kene ko adorer Nzambe. Si mon na okufa na okufa, mais au moins programme on a ça na Franck Moulage na école d'adoration est raté à ta moquette. Moi je dois aller adorer mon Dieu. Ce qui a été fait le 6 mabimsinga dans l'hôpital. Donc tant au qui dans l'hôpital vous allez toujours après opération ou bien... on a après opération. Les gens qui m'ont vu le jour à l'adoration, ils m'ont vu dans quel état Nazalaki Nango. Je passe quand même des images, je peux republier ça. J'étais complètement malade. De bakati bason du kokata parce que j'ai pété un câble, il faut la maokumi sanzambe nanga le kon sala qui veut. Donc depuis Kakeleko wana, c'est là où les grands problèmes est Kobanda apôtre. L'opération s'est bien passée, les reins, cancer, et tant que nous sommes baptisés, il fallait que la place moko wana niveau barin, tant balongoli angopé, et qu'il y a une reine a
confirmé que c'était à l'étape 3 sur 4. On était presque à l'étape finale. Il y a affection, il y a cancer. C'est là où a commencé les grands problèmes. Il y a vie nangai. Il y a vie nangai. Moi, si mamouke pour dire aux gens, souffrance au ngai na moni timoko na elo ezali dû na musala ya nzambo na zali kosala. Et je suis en train de dire aux hommes de Dieu aujourd'hui au Bolanda biso obandimaka qu'un homme de Dieu peut être frappé soit par la sorcellerie ou autre pour vous dire que moi je suis victime. Je me posais la question nzambe et pas ikani o ngara saeli bunga na teaka na futaka salle ya église ngai moko na sumaka ba instrument na yembaka na moderaka na prêchaka na sala ya protocole na kombaka salle pasteur de mon état nzambe et pas ikani o ngara sala ki libunga pour être na vivre situation onazala ngo moko na elo na tali liko na tali na se naza kozwa eyano ata moko te. Nasali cancer nanga après wana et comme qui complication comme pas possible. Après 3-4 mois et c'est ngena zongela musala na zongela musala mais na comme ko sala wa bengaka nani dépression. Je faisais un travail de précision pour ceux qui me connaissent à Paris. Nathalie ingénieur réseau, j'ai travaillé pendant plus de 14 ans dans le groupe Iliad Nafri. Dans les 14 ans en Afrique, la plupart des antennes mobiles installées à Paris, en France, c'est moi qui les ai installées, déployées, c'est moi qui ai géré et le développement du réseau. Et je maîtrise bien ça parce que j'ai travaillé pendant 14 ans pour les mêmes métiers. Je ne pouvais plus travailler parce que dans la dépression terrible. C'est là que mon médecin traitant va me confier à l'hôpital Albert Geneviève où je dois consulter un psychiatre. Donc j'avais un neurologue, j'ai un cancérologue, voilà qu'un psychiatre vient se rajouter. Et comme les reins ne fonctionnaient pas, les médecins vont me confier encore en néphrologie. Nous sommes toujours à Henri Mondor, 14e, 15e étage. Je vais en néphrologie. Un premier mois, un deuxième mois, en tout cas, mais j'ai troisième mois. Excuse-moi, là, est-ce que vous avez un hôpital ou bien au là, en fait, donc on expliquait les bandeliers à la qui 6 jours dans l'hôpital. On a pété câble parce que c'était terrible. J'ai vraiment pété un câble. Je ne pouvais pas rester à l'hôpital. Ils ont accepté. Si les 5 mikanda na bima. Mais na bandarozo à l'hôpital de façon ambulatoire. Donc j'avais des examens, des prises de sang presque tous les 2-3 jours pour la rotala niveau de la créatinine. Non, j'ai signé. Je ne pouvais pas rester à l'hôpital vu que voilà, c'est moi qui ai demandé à sortir. Donc les complications continuent avec les reins. Au bout de 5 mois, mon médecin, l'urologue, a confié et pas collègue néphrologue. Alors, c'est la première fois que je découvre un peu de spécialité à Biloko. La néphrologie, des complications. Et bandi une fois, 2 mois, 4-5 mois, on a commis une insuffisance rénale accrue. Non, niveau commis monsieur, et aussi me soutient dialyse. Deuxième problème. On a biqué dans les cancer, voilà comment on a commis une complication rénale. Le problème, c'est que les médecins te posent la question, mais à l'époque, j'avais 42 ans. Comment cette maladie peut arriver à un sujet aussi jeune comme ça? J'ai 51 ans aujourd'hui. Comment ça peut arriver à un sujet aussi jeune? Et Nazali obésité, Nazali adulé à la colte, Nazali hypertendu, mais ça. Signe sala ke mutu azala victime maladie wa menga comme ngai ndenge nini. Alors au fur et à mesure je commençais à penser ezo ko déprimer ngazo ko na dépression donc na dépression. Du coup, on a multiplié les interventions médecins. Après urologue, après cancérologue, c'est urologue, psychiatre, après psychiatre, on a commis un néphrologue et Mati Makasi, je commençais à avoir un psychologue parce que ça ne valait pas la tête. J'ai vu un psychologue et ajouté un oncologue. Donc, vous avez compté un oncologue. Et puis, comment comme même un sexologue parce que en tant qu'homme, je ne fonctionnais plus, la maladie avait décimé. Et en plus, il y a des pathologues, même le foie, tous les organes ne fonctionnaient pas. Pendant 18 mois.
pendant 18 mois apôtre balingami kati na Yesu. Na otu na question na nyoso wana est-ce que bandai pe ko tambola ou bien ozala ina mbeta. Apôtre nazo tambola na kwa église na tei so sisi côté attendre na kiti na chair donc dépression. Donc comme il y avait les psychiatres qui étaient là après ça ngaki sitongo pourquoi pour la bato baby bakisho amelaka na bato abasala ka dépression na bandaka na 20 mg na bosani kumba kisyango na bandaka na 20 mg na mata rapidement na 60 mg grand moyen likolo, ce qui fait que na comment on savait ba hallucination okofanda bona comment okaposa kokufa na mibwaka na métro na mibwaka na train, les hallucinations likolo na volant on a posa aller au tout temps. Donc je commençais comme ça à halluciner sans le savoir. Na mosala ba découvrir yango na mosala ba détecter yango ba confier na médecine du travail. Au bout de je crois une année après mosala ba licenciement pour inaptitude au poste. Moi à cet âge là il est quarantaine, inaptitude au poste et directement reconnu comme travailleur adulte handicapé na MDPH. Donc c'était vraiment très rapide. Donc on a continué avec la néphrologie, insuffisance rénale. Premier rendez-vous, il y a dialyse, na Rimondo, na Kimi, na Futi Billet, na Congo. Premier rendez-vous. Na deuxième rendez-vous à Pessingai, passer l'examen et ça l'a karaté. Na Futi Tiki Msusu, na Congo. Kobanga. C'est une question moins importante. Na nyoso tango ba maladie nyoso anezwa ki sikala nzoto na yo. eloko nini nzama na ikoloba na moma wana na ebisio makambo ebele ezoya na moto natangeli bino 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 à 5 afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse persuasive des hommes mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit. C'est la parole qui me revenait à chaque fois. Parce que je voyais mes enfants trop jeunes à l'époque, 2017, 2018, Kénéa n'avait que 4 ans à l'époque, et Divine Grâce en avait 10, mes tout derniers enfants que j'ai eu ici, dans ces pays-ci. Je dis, Seigneur, donne-moi au moins la possibilité de voir au moins Kénéa, la toute dernière, grandir, faire ses hautes études et participer aussi na libala ya Kenya au moins ça. Je peux pas laisser mes enfants comme ça tout jeunes, j'ai encore rien fait pour les enfants. Est-ce que pour nayo ezala ki fruit ya attaque ya bato ya monde ya ténèbres ou bien ezala ki malade d'origine normale ezala inini nazokoma wana pamba te tozokoma. J'ai refusé. Et le Congo na boya qui dialyse, c'est parce que je n'acceptais pas que moi, de mon humanité, quand on a qui bonzambe nangai, na kozwa cancer. Et puis cancer y a rien et où tu wapi. Na sala kindumbate, tu comprends, je ne suis pas adulé au sexe, pas à la colle, pas à la kabangi, na melaka likayate, tout na kozwa ngo wapi. C'est cette opposition-là. Je me suis opposé à cela. Je me suis opposé aussi aux dialyses. C'est cette opposition-là qui m'a poussé à voir un peu loin. Au bout de 3 rendez-vous à dialyse, nazo kimaka yango, na 4e rendez-vous 2019, na pas na choix comme Ramazo c'est la pété, ta kiende kaka. Na kimaka déjà ça fait 2 mois. Nazo inari mondo, mais ça gangelanga. Pourquoi tu prends pas soin de toi? De bazunga basali examen mususu. Nous sommes en janvier 2019, pasteur. Tant basali examen on en janvier 2019. Le médecin, je n'ai plus son nom, ce n'est pas chrétien comme moi, afanda kina kitinae, a eu résultat. Abi monsieur Wombi, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Ton rein gauche commence à fonctionner. Amen. Quel miracle. Qu'est-ce que tu as fait? Ngabi docteur Sali Eloko, mon côté. C'était le premier miracle. On a moni, il y a guérison instantanée sans kenazouakis. Mais au lieu à tous les mois, Bachenga suivi il y a tous les 6 mois. Je faisais tous les 6 mois depuis 2019.
te tokomi na 2022. Nasalaka 6 mois à contrôle. Alors, depuis janvier wana, tango nga nabiki na cancer, nabiki na makambo ya néphrologie, rien comme kosala, attaque komi na ndako ya ngai. Alors, bato à l'époque, vous avez appris peut-être que j'ai une de mes filles qui avait fugué. Pendant 3-4 jours, moi na figaki, nde kobanda ya attaque na ndako sur le plan spirituel. Yango wana. Moi na figué, moi na pe aekozonga, esika moi na kenda, moi na pe asala ngai pe na yebite. Comme c'est l'église qui avait géré cela, ça que na kota na kati na yango, j'ai laissé l'église gérer la situation tenasuka. Mais si na yebite, c'était vraiment le déclenchement. Je repars à Kinshasa parce que j'avais une offre de travail exceptionnelle à l'époque. On n'a tika jamais kozwa yango. Na kozonga na Paris parce que mon salaire benga pour mettre fin à contrat de Nepsakibino en Ebandeli. Kozonga na zone, je retrouve encore avec un autre problème social nandako nazon gisasate. Depuis août wana te ndenge comme en 2021. L'attaque a commencé à la maison. Nous avons perdu notre logement à Créteil. On s'est retrouvés stabilisés dans le programme il y a 115. On n'a pas stabilisé quelque part à la Cumbrie. Donc, il y a à côté pour détruire. Destruction méchante. Une destruction méchante. Nyonso. Famille, bana et tout. On se retrouve à la Cumbrie. Mais c'est là une de mes filles commence vraiment à beaucoup prier. Et la fille avait beaucoup de révélations. Presque tous les jours, elle priait la nuit. Et je vous dis, à cette maison-là de la Cumbrie, mes enfants, s'ils doivent me suivre, confirmer. 2 fois par semaine. Tous les restes des nuits, bitumba. Entre minuit et 4 heures du matin. C'est là où j'ai compris que l'ennemi, les diables, les sorciers travaillent pendant ces heures-là. Et pendant ces heures, nous étions debout, les enfants qui crient, qui sautent, et on ne sait pas, nous étions recherchés, combattus par qui. On priait comme ça, on chassait un esprit qu'on ne connaissait absolument rien. Mais c'est très difficile quand vous allez au Bunda Bitumba, sans que Oyeba, Munguna Nini, Oza Kubunda Nae. Ce qu'on y a bien, on matata mingi. On a évolué comme ça. Le 16 novembre 2019, et c'est un programme moko na Londres. Il y a consécration, il y a ancien mot de l'église Christ notre roi. Consécration, c'est le 16 novembre 2019. Na kendate parce que un esprit de bolembo côté lingabo na kendete. Zo kande likamba monene za kozelangai les 17. Les 16 na keite, les 17, ce n'est pas moi qui ai prêché. C'est un enfant de l'église, un bien-aimé, l'évangéliste Ritens Malonga, c'est lui qui a prêché ce jour-là du 17 novembre 2019. Le thème de son message, c'était à côté de Jésus. Ceux qui ont suivi la prédication, si l'évangéliste Ritens me suit, il va bien se souvenir de ça, à côté de Jésus. Il a prêché, fini, il remet la parole au pasteur. Je prends la parole. Je réveille la salle, mais une inclusion du Saint-Esprit spectaculaire. Je dis, mais c'est pas possible. Ma fille, Christevie Laurence, était en train de chanter et toute l'église en transe. Je prends 4 personnes que je stabilise. Je dis qu'on me les ramène au bureau. On ramène les 4 personnes au bureau. Je finis la prière. Je rejoins les gens au bureau et j'appelle à ce qu'on m'appelle ma fille. Et ma fille qui rentre au bureau, on était là vers 14h moins. Dès que je fixe des regards à ma fille, elle tombe et va se réveiller 4 heures après. Ce que j'ai vu devant témoin, j'ai dit, mais Seigneur, je peux accepter de mourir, mais pas jusqu'à ce qu'on puisse s'introduire dans la vie de ma propre fille. C'est là que je vais comprendre les grands secrets de ce combat. C'est un combat familial. En tout cas, je ne lésine pas sur le mot, je ne cache pas, parce que ça peut vous aider, vous aussi. Et depuis ce jour-là, je me suis repenti. Donc, Nami Yambolaki, pour dire que tant que Soyo, Totemela Batoya si femme, si maman Olangi, mais ils étaient très révélés parce qu'ils étaient très, discernement des esprits que nous,
on n'en avait pas. Et qu'est-ce que je vois dans ma fille? C'est un esprit familial, un esprit humain. En réalité, cet esprit combat ma famille depuis des années. S'il y a des Mongos ici qui sont originaires de l'Équateur, peut-être ils pourront me saisir, c'est l'esprit des Ebola. Les Ebola, chez les gens, les Bachois, les Bamongos, c'est un esprit coutumier. En fait, on croit qu'une fille qui est mauvais sort, nganga bakombi Zebola. En fait, Zebola c'est un prêtre satanique. À cause de moi wana pour abikisa mais en réalité il va le prendre pendant une année. À ça lié ba cérémonie belé. Après une année, babimisi loko la cérémonie moko boye, babenga ngo cérémonie à Zebola. Pour les bangola, la tibaraf ti azako binaka les jeunes filles. Mobali oya kozwa e pour la mutaliboso, ça dit azubila keli mape. Ce qui arrive à mon père, malheureusement, il commence son travail jeune, qui finit ses études en 72 à l'université de Lubumbashi, brillamment, avec une très grande distinction. Il commence le travail, il va embrasser alors cette dame qui sortait d'une cérémonie des Ebola. Une alliance maléfique contre la famille. Voilà les problèmes qu'on a dans ma famille. À partir de Eleko Yowana, Timoko Naelo Bitumba, ils ont continué. Alors, quand j'ai fait la délivrance de ma fille, qu'est-ce que je vois? Oui, c'est la femme de mon père. Oui, à Zebola. Il a ami Bimi et pas moi. C'est pas possible. Cette dame est à Kinshasa. Elle vient faire quoi ici? Kande Zwingai, dès qu'elle se présente, la première chose. Il y a Molimoko. Dès que c'est la première chose, Tipeyo, Nakanelayo, depuis au coma pasteur, au même ça, misara nangai nyonso. Malade, voilà, ngai mutna pesa kiyo. Alors, mais là, j'ai senti, j'ai dit, ah, de ça dit que, et c'est là que je vais apprendre que la maladie dont moi j'avais, ça ne vient pas de quelque chose ordinaire. Tu vas apprendre ça comment? Je l'ai appris par la délivrance. Il y a mon ongana boti biologique, ma fille biologique et ma fille aussi dans le Seigneur, dans la foi. C'est là que je vais apprendre devant témoin que ah, comment ça? Kandoane Kotingai, Nabandi Koluka aux alentours, pour savoir comment est-ce que ces Ebola est parvenu jusqu'à moi. Alors je me suis rendu compte, même mes enfants ont été checkés. Mes enfants ont été checkés d'une manière ou d'une autre. Complètement qui sont réclamés par rapport à combo bazana yango. Voilà pourquoi c'est très important balinga mikat na Christo. Ozope sa mwana combo, faut ko yeba parce qu'il y a d'autres malédictions qui sont liées na ba combo otozana yango. Combo yo pesi moto azala kanani. Soit ki moyibi yeba ke quelque part ki moyibi kolanda e. Azala kandumba tope azalaka muta misala ba soloka kebake akombo wane kolandae. Oh, il y a une de mes enfants, une de mes filles, oh bakoma kolandela e pona kombo o azali ko porter. Ali ko porter kombo ya arrière parent na e moko na kopesa kombo te et pe pona kobomba pe moi intimité à libota azo porter kombo. Il y a une des membres de famille, mais cette membre de famille sans le savoir, elle aussi était dans le culte, dans la sorcellerie. A bali ko réclamer moi. La tunaka question le bail nanga que koko na bino moko azali lokola sirène na se amai abalaka na ebité. Bon, là je parle des arrières, on les arrière grand-père. Là c'est là, ça c'est mon père. Quelques 7 minutes pour Mosa na Zambia lobby azali na ba pathologie ebele. Voilà. Les locaux to bande émission mais à cause on a sumba musu ko pesa biso émission mosusu. Mais pour la bino ba Holanda ye Holanda histoire wana Nzamba a révélé makambo ebele pour azali Mosa na Nzambe. A bandi quelque part évolution ya situation na Nzamba eko talisa et pour eloko yo suzo vivre na vie na yo il faut autour na Nzambe source na po so yebi e pa yango euti okoyeba kokukara pona kobima mais quelque part tolinko yeba sikoyo baka okangola mina ba minganga oza sikoyo na maboko ya Nzambe po a délivrer po ba minga ba Holanda balimba yeba suka
ndeni ni obimi personnellement na makambo wana sikoyo ozwi kutu délivrance baminganga nyonso wana kutu balanda nzambe ye mwa mutu aoprendre soin à 100%. Pesa biso litatolo wana Bible elobi na biso na Jérémie chapitre 20 verset 11 elobi ete mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'affaiblira jamais. Katnabo Moïna Bango. Nebsibino était j'étais à la fois suivi par urologue, cancérologue, néphrologue, hépatologue, une psychiatre, psychologue, hépatologue, sexologue. Oncologue, ça fait 9 spécialistes pendant 18 mois. Un acharnement thérapeutique comme jamais vu au monde qui m'a poussé à la dépression, vraiment à la porte de la mort. Après cette époque, après cette époque-là, j'ai été visité aussi par la Covid. Je vous dis encore, peuple de Dieu, cette Covid a la même source. On appelle Sibino a la même source. On appelle ça nos détails, ce qu'on a été, on peut révéler dans une autre émission. Je vous donnerai des détails, même très intimes. Ça peut aider beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, même Yosa Moba Telimpate, pasteur, servante, serviteur de Dieu. C'est ce qui nous arrive très, très souvent. Mingi, oebeb, saka famille, mabota, maba nabiso, eza ozakat nanda côté. La famille dans la maison, c'est composé de papa, maman et les enfants. Mais si on fongo les portes, non, quand ici, mutuali banda, azala papa, maman, ndeko, noko, cousine, topé, na nièce, nanda kuna, comme le kola, un visiteur, mutuali banda, yende, azala makoki, okumbelo, biloko, oyo, yamabe, nanda, ce qui nous est arrivé à nous, parce que on a ouvert la maison à d'autres personnes de la famille qui ont resté avec lui pendant une année, 2 ans, jusqu'à 11 ans. Ils ont l'habitude, ils se sont vraiment enquistés. Alors, acharnement thérapeutique, alors que j'avais toutes ces spécialités au Wana. Et comme c'est sous époque, il y a Covid. Covid m'a foudroyé. Au bout de 5 jours, la Covid est combien de niveau à poumon? Poumon. Et Dieu nous a fait grâce. J'ai passé 90 jours, 90 jours na quarantaine. Et j'ai béni mon Dieu. Pas matin dans mon kilo, soit yon mon corps. Mais j'avais mes enfants ici. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour divine grâce et pour Kenaya Lorti qui ont été mes médecins. Infirmières pendant que je faisais la Covid, pendant les 10 jours, une semaine, on a avec Nabimana qui est au Kota, na quarantaine. Ces enfants qui m'ont aidé, qui m'ont donné le goût de pouvoir survivre dans la vie. Kenaya Lorti, divine grâce. De trouver à travers ces moments toute l'expression vraiment à gratitude. Et vous savez pas, papa Nabino et en même temps pasteur Nabino. Donc l'affection continue avec la thérapie et continue avec le médecin wana bango nyonso check-up tout. Et même lorsque nous sommes allés nous installer à Kinshasa en 2021, on a continué cette fois à venir tous les ans. Est arrivé un moment. Écoutez, un médecin à Soukazaki dans le mois de mars 2023. Qui mission aux États-Unis à Zongi, un médecin check-up, c'est examen nyonso. Apôtre Ben, Nzambala la kate. C'est examen nyonso. Résultat yé, n'a pas si médecin. À combien qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a dit? Wombi, je pense que j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer, mais tu vas refaire encore un examen d'urgence. Ah, c'est un examen encore d'urgence. Nakimba, on a par matière. Comme je reprenais mon vol pour descendre à Kinshasa, j'ai fait ça dans Tindelier. 2 semaines après, je vois les médecins. Il dit, monsieur Wombi, il n'y a plus aucune trace de rien du tout. Les reins fonctionnent très bien, foie fonctionne très bien, et je vous apprends même les poumons étaient atteints de la Covid. J'ai fait des séances de kiné, plusieurs séances de kiné à Saint-Alphonse. Je ne sais pas si c'est Saint-Alphonse, l'hôpital qui est à Paris 11e. Des séances de kiné respiratoires parce que les poumons étaient atteints, les scanners l'ont attesté qu'il y avait une atteinte des poumons, il fallait faire une kiné respiratoire. Je l'ai fait pendant 2, 3, 4, 5 mois. Je vous assure que le médecin me dit,
il n'y a plus rien. Amen. Depuis ces jours-là, Gloire à Dieu. pas de ALD, ALD, affection longue durée, j'en avais au moins 4 ans, encore rhumatologue, parce que j'avais des problèmes aussi, des douleurs. Balongolingai na ba ALD nyonso. ALD, c'est affection de longue durée. Tout enlevé, guéri, déclaré, guéri. Et je vous apprends encore, je suis revenu à Paris au mois de janvier dernier pour refaire encore un test. Donc, les tests, je ne l'ai pas avec moi. Voilà les commentaires à test. Alobi, ces résultats, et ça le coup la moto yo azalaka na maladi kala pe abika kala. Amen. Et ça est longa. Alors, et ça linga plaisir à son point. Et ça n'a pas tu belé la même cas. Et là on a aucun mot pour na kondimana yo. Marqué aux une maladie mais aux voyager, aux travailler. Qu'est-ce que pour ba mingi ba na maladie mais ba kangami la ba meto. Mais qu'est-ce qui t'arrivait parfois d'être en activité pendant que, avec toutes ces maladies? Apôtre Ben, naza moto, sous na chambre na yo, osana kati ya zongo fandi, ma museko kita yo zolela, po ebiko okufa. Mais kasi na miswa batu, ndenge nzambe ya tei biso. J'avais le sourire aux lèvres. Wow. Pour la relaxation, les gens qui connaissaient j'étais malade, mais ils s'étonnaient, mais comment ces frères, malgré la souffrance, ils continuaient à sourire. Là, il n'y a que Dieu. Je vous ai renvoyé dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5. La foi, non pas sous la sagesse des hommes humaines, mais sous la démonstration de puissance et de l'esprit. So na okufa na kibonzambe, mais kasi na kibosambolute. Je ne peux pas montrer aux gens que Nazar Obela. J'ai compris une chose aussi. Si tu as compris les choses comme dit la Bible, dans Exode chapitre 22, verset 17, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ce que Kota Mabondeli, Azana pouvoir mon côté. Aujourd'hui, tous les Ebola là, réunis ensemble, qui en voulaient na bon moinanga, ils n'ont plus un système de jeu na bango, ndenge ba sakanaka, ndenge ba bundanaka, ata ba sangani ata bango kama bakolonga ngai te na kombo na Yesu Masia, pamba te azali kat na ngai, aza makasi koleka o azana mokili. Amen. Kola zwa lokumo pour na témoignage na ebipe pa yo zakuna. Peut-être aux anambeto, ton a quitté au vandi, mais aux ana pathologie moko, ils ont lié à nous et pas aux na sengi na comme na yes, oh ya sali pour na pasteur type. Il peut faire la même chose avec toi. Mais esengeli kat na yo qui me pas nzambe. Et bien les kat na bino bo ina nzambe, bo boye nzambe. Mais biso to zawana, o mona ba numéro na biso zawana, to zawana pona bino, so to pesi li tatoli oyo, ezapo bo benga biso to prier pona bino. Mosali na nzambe azawa. Azo continuer comme ça na Kinshasa ayaka pe awa po azo naviguer ba numéro na yango wana pe leki lo sambo na pe ko sala o bien po mutu a passer na ba prévender wana na kanso asambeli po na yo nzamba pa o sala la obikamo eza na Kinshasa kuna ndeko okoza pe na besoin okutana na ye eza la wa na kati ya France toza na ye awa omoni adresse l'église na biso awa na 1 voie Félix Eboué na Créteil ata dimanche okoko ya pour to yamba pe mo pa munena kuta Amérique prophétesse chez la mort isa rozana biso awa Musa na nzambe na lina zongi sa malobe pa na po lelo kutu na lobi ebelete po esengeli na to yo kabiso yon suma miracle nzamba sali po na po mutako sali kambabwe kaka nzambe ka nde na version na pese bino liboso rien n'est impossible à Dieu eloko moko eleki nzambe na motu ya te batu ebele bazolanda yo wana eza basali ya nzambe eza na bandimi ba mingi baboya nzambe bamoni ke tout est fini pour eux bakomi na désespoir parole la sukoko lo bana bango nini pe tokosenga na yo o motiver bango soki mutu alingi ayoka yo o prier pour na ye okokolo ba quelque chose pour na bandeko balandi biso lelo. En tout cas, nalingi kolendisa biso nyonso ri kolandi émission ya mokolo na lelo ozala na bokono ozala na ka moko désespéré kasi na yebiso yo lisungi na oyo ezaka epai Yesu Masia. Nakopesa bino exemple ya panorama ya piscine ya Bethesda. Donc les petits de Bethesda yaki panorama ya souffrance humaine. Les cas où ezalaki na Bethesda ba cas désespéré ba hôpitaux et bengani ba lobanda ko ba abandonné les gens qui n'avaient aucun nom, qui n'avaient plus rien, ils ont dépensé de l'argent et bazako bikate.
Et vous allez voir que dans la petite Bethesda, on nous présente un paralytique de 38 ans. Cet homme, pendant 38 ans, imaginez-vous, Azobe Sikamoko, à l'endroit qu'on appelle la porte des brebis. Or, Yesu Masia, la porte des brebis, se présente à la porte des brebis, tous ces cas Bethesda désespérés. Il y a que cas aux anango, il y a que thérapie mon côté, trithérapie mon côté, polythérapie mon côté, obele le boko nanzambe et simbayo. Je veux dire à quelqu'un, et si kazali oyo nyonso ezana kombo, ezana matoi. Peso ezana matoi, esengeli eyoka. Kombo na Yesu efuka ma PCD. La même manière que la maladie dans ma vie a écouté la parole de Dieu, a écouté la voix de Dieu, s'est incliné, Zambaza capable, ko désespéré, ko boit ka Bible na yote, ko boit ka foi na yote, ko teka, ko marchande foi na yote, ko mixe nzambete na babisala ya soloka, banganga, ko tika yango te pambate nzambe, ayaka jamais avant, ayaka jamais n'arrêta, ayaka nangonga na ye. Moi j'ai fait presque plusieurs moments parce que ça fait presque de 2017 Toloba Tito comme Tiba 2021, ça fait à peu près plus de 4 ans au Mouta souffri. Son a benditi et le Kobaye déclaré complètement guéri en 2023 et puis c'est le col à 6 ans à cause là et le autant Zelango depuis tout ça. Donc Zambaza capable d'un seul mot, même réalité tout le nabiso mokonelo. Je peux provoquer un miracle katnayo, avec susciter délivrance katnayo, qu'aussi que la makatnayo. Désespère pas parce que Dieu est là. Il dit mon père agit, moi aussi j'agis. Mosala Nzambe na sengi mutu azota lo na mboma o libérer na l'onction à Saint-Esprit, prier pour naye et puis au moins ba numéro na biso eza wana ndeko. To tatoli boye pote on va nakana kite sikozate zo téléphone na yo benga biso to ko accompagner yo pe to ko prier pour na yo pe to ko sunga yo po nzamba saleliye azaka ka nzambe moko biso to Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama, Jéhovah Chinuken, c'est lui l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Puisque dans Psaume 103 verset 3, Bible lobi na biso nzambe abiksa biso na maladie na biso nyos. Na Ésaïe chapitre 54 verset 17 alobi azawana toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Bibunde l'ignon sur la sorcellerie envoûtement. Oyo, baza kotinda contre yo, eza nulle et sans effet. Nzamba ali kolona nyos. Tia confiance no pa nzambe, pe zongela nzambe. Na tikeli mosa na nzamba, prier pour na yo et puis na suka na osukisa. Mais on s'abonner na chaîne na biso pour tant yo sotoza na ba programme ya boye, ozo kango directement. Zion International TV. Pe mon numéro a mosa na nzambe, apôtre Ben Yangwane Zoleka, pe ya mosa na nzambe. Pasteur type pour ceux qui osent la makoka kobenga pour prier pour nous. Musa dans prier. Éternel Dieu de gloire, au commencement tu as existé avant que le monde existe. Même lorsque la création s'est décimée, tu étais là. La Bible dit qu'au commencement la terre était vide et informe, mais l'Esprit de Dieu mouvait à la surface de l'abîme. Et toi, l'Éternel Dieu créateur, incréé, tu dis à l'abîme, au néant, que la lumière soit. Le néant a fait ressortir la lumière pour dire que tout ce qui a un nom a des oreilles. Le cancer dans ma vie avait un nom, avait des oreilles. Père, les reins qui ne fonctionnaient pas avaient un nom, avaient des oreilles, Seigneur. Et même la COVID-19 qui a terrassé mes poumons avait un nom, aussi des oreilles. Même la prostate qui a commencé à tourmenter en juillet, août 2020 avait un nom, avait aussi des oreilles. Mais lorsque tu t'es levé, tu as prononcé un seul mot, toutes ces affections ont écouté et se sont inclinées. Car il déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi au nom puissant de Jésus, Père, je suis un pauvre pécheur et une personne de même nature, Seigneur, mais j'ai trouvé grâce auprès de toi. Tu m'as fait grâce. Osaelinga ingolu nzambe. Baike baza okufra bikono meme ya mikie. Tope ya minene ya nenge na neka singai nani kolo osaelinga ngolu. Tu m'as fait cette grâce, Seigneur, pour la kotato la monnaie pe puissance na yo, pour la kotato la paix et longa paix guérison. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les dieux d'apôtre Ben Boleng Wankanga, on va dire que ça la miracle bi pa ibiso.
Oh, bikisina bikono ya ndenge na ndenge. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Oh, tu as oh, malade ya bokona bomo na yo. Na kombo na yango. Nali kopesa ordre siko. Et libérer nzoto na yo. Eza la cancer. Eza la sida. Eza la maladie ya ndenge na ndenge. Oh, eza na kombo na yango. Tika ete puissance. Oh, msaki Yesu Masia kati na kufa mukolo ya 3e jour. Yango ebimisa yo. Oh, na kati na maladie ya bafonoli. Ya dépression. Puissance ya Yesu Masia. Et simba o sasa ipi. Po bima na yango. O tatola nzambe. La même manière que nous continuons à témoigner Dieu au jour d'aujourd'hui. Tika ete nzamba sa lo miracle. Peut-être tato ina yo. Ezala makasi koleka. Na kombo na Yesu Masia nzambe. Na seli bondeli oyo. Na makila Yesu Masia. O nyonso ya soloka. O nyonso ya bondoki. Sima maladi na yo. Ezwa bisaka na yango. Ekende bisika bikauka. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Depuis le 2 mai 2017, dans Henri Mondor, je vis avec un seul rein, le rein gauche. Et à droite, déjà, et je fonctionne avec le seul rein. Zéro dialyse, Pambate, Zambasa, Bikisingai, Nazui, Elonga, même les médecins, Bakamwa, dit qu'est-ce qui se passe, monsieur Wombi? Je me sens très bien, j'ai fait le sport, Nalia Kanyonso, je continue à faire, je mange bien, mais je mange bio, je ne mange pas n'importe quoi, n'importe quelle maïté, je mange bio et je mange très bien. Voilà. Gloire à Dieu, ndeko tolendi samina temona kanisi yokozwa ba appel belé na ba église mosusu ba bazana besoin ba yoka yopo batu belé baza bati bazangi espoir. Nous sommes disponibles. Azakuna semaine prochaine peut-être azoya kuna na kino koko benga ye na numéro ya kin. Et ça appelle la numéro ya France awa. Awa soki oye to ko encadrer très bien pour bima la situation ozali. Na gouffre na libulo ozali. Pour nzambe oyo biso to osaila wala katia Église Sion International azana bomoy nzamba salaka zwa vidéo oyo o partager ngo na bato ebele po balelisa mapona témoignage oyo toyoki ya kafu lelo na kati ya programme na biso ya Tribune de Vérité awa na Zion International TV ezalaki wabino apôtre Ben to pesi bino mbote chaque lundi tozana na émission na biso kozanga te vraiment on s'abonne pour aux alerte au tiapé au clocher voilà pour aux alerte à tout moment tant que tu as un programme to pesi binombo tele l'autre toi qui moi temps ebele pour esengela itoyoka ba révélation oyo makamusi oyo o nzamba sali pona ndeko na biso akosala pe pona o ki alobeli biso lo moi motu yake ba maladie nyonso o to bela kezana matoyi il faut koyeba ko lobela yango ko kangela yango ko pamela yango na kombo na Yesu Christ monganga agerisaka mutu te monganga aza kaka mpona kosoigne me nzambe nde mutu asukisaka makambo ozo comprendre mutu azovivre na rein moko aza na nzoto ngebungebu na force ya nzoto nzambe arestore ye azalaki mokufi azongi na vie il peut faire la même chose avec toi. Il faut avoir de la reconnaissance. Mais tatola ngona mokimo bien pe ba yeba. Oh ngana bomba témoignage na bomba po. Yezo lobi ceux qui soni na mokili yo pona ko tatola asali pona yo. Tango akozonga na se ya mabele ye pa koyoka yo soni. Ndeko tatoli po azana besoin bandeko ba yo keza pona prétention morbo était mais ko pesa lokumu ko valoriser comme na Yesu. Oya sali pona ye. Kolo apambola bino tolingi bino mingi et puis vous s'abonner à la programme la Zion International TV n'habite soit na lilobo mo asuka pour to sukisa loba suka kaka ko pesa ko ifanzambe merci matondi mingi na pesio pe apôtre Ben en tout cas merci na réitérer encore de loza pamba tozali awa tango na sala maladi na ngai baiki bayebeke na kokufa ba pasteur mingi a na Paris balingisi komona ngai te surtout que paix à son âme, j'ai perdu à l'église le 13 août 2020 un des amis et frères responsables de l'église, Chambouyi, donc John Chambouyi Mwela, a tika son église Balabakimi, pasteur à commune de Kiasimbikisi, mon côté, aucun pasteur ne pouvait couper sangai crédibilité. Tu es le seul, Oyambakinga Namboka Oyapoto. Encore une fois, merci, Pambate, Bolingo la Kisingai, et Petit Nayo, moi Nayo.
yango nde epesi ngai susu makasi mpona kobila encore davantage. Napesi merci mingi na mama Rose Lese Mokwabili, mama oza mpe motema mama na bolembu na ngai tu m'as accepté na kati ya man caché opesi ngai responsabilité ebele. Merci Pambate, je te retrouve encore na man caché Pambate le 20 décembre 2009, vous allez parmi les 3 apôtres au Bapesaki Ngai, bénédiction sacerdotale. Ma consécration a été faite par l'apôtre Lissungi, l'apôtre Kindia Zangara et Naomo Mama Rose Lessi. En tout cas, merci. Et merci. J'ai une pensée particulière pour la Bishop Amos Esekwen, paix à son âme, en tout cas, qui m'a beaucoup soutenu à l'époque où j'étais très malade. Ayabaki un peu, problème, on a passé dans la famille Nangai. Docteur Keti, il y a Patrice, na Waterloo, na Iowa, où il y a eu problème, on a traversé la famille Nangai. Merci beaucoup Yaya pour le réconfort Nayo, pour toutes les prières, pour toutes les sollicitations. Yaya, en tout cas, merci. Merci d'abord surtout Bolandi Bisso, na l'église, il y a Zion TV, je pense à mon cœur. Marguerite Bamungu, merci. J'ai aussi une pensée particulière qui s'est en émission et pas à Nani Kapinga. Donc, elle va se retrouver, la seule sœur Oya Soutena Kingai Panda. Moment nanga difficile, Mbombo Kapinga. Vraiment, tu vas te retrouver, maman, grande sœur à Vicky. Tu m'as soutenu en tout et pour tout. Nazanga Kimbongo, na wafana na 115, on a kutaï na yo, izala wapi, ozanga wakabelanga 100 euros, 50 euros, maman, Mbombo Kapinga, tu vas te retrouver. Et si kozali, onzamba salelingai. Abiki Singa à la Payo. Nabi, il est traversé très difficile, que mon Dieu te soit favorable à tous égards et à toute l'église de Dieu. Maman Chantal Okombo, une grande servante de Dieu sous nos pieds aujourd'hui, qui continue à rendre de très bons services à Zion Church. Je bénis mon Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu es en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Reste comme ça, Dieu te sera toujours favorable. Amen, amen, amen. Merci, Tolingi Binoyo, Sona Kombo na Yesu. Vous s'abonnez massivement à Zion International TV. Pe bo kabola programme oyo na bande konabino ebele à travers mokeko lendi sabango. Nzamba pambola bino Tolingi bino mingi na kombo na Yesu Christ. Bye. Ezalaki ya bino kuna na réalisation Daniel Kanga oyo asimba ki programme alelo Tolingi bino mingi au nom de Jésus. Bye. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.